Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai. Bonne année bisika bozali. Bonne année na ba papa, ba maman, surtout bonne année na ba o balanda kabiso. Bonne année na bandeko tout. O jamais balupaka, bazapaka biso. Ba o basala kabiso ba remarque des fois sur un ton élevé, ba o basala kabiso ba reproche. Baoba conseil à Kabiso, bonne année bisika bozwami. Nous avons terminé l'année grâce Yanzambe d'abord, yami bale grâce Nabino. Parce que na conseil Nabino, na orientation Nabino, na ba remarque Nabino, tozali ko améliorer musala o tozali ko sala. Bonne année bisika nyoso bozwami. Na kobo sanate, na pesi pe bino bonne année. Bino batu bolinga Kabiso te. Bonne année na banchor tout. Bonne année na batu nyonso mutema mabe. Bobongo lata mutema parce que kozala malamu. Ezana biloko ya mike to sala ka bande konanga. O peut-être batu bamona ka lokola izaka ka ndenge wana bazapaka mena yebike mutema na bango tikala ka izo reprocher bango. Conscience. Toute l'année 2021 tozalaki kaka muke baction na biso wana pesa moninga sourire tozo bundaka muke avec les personnes avec handicap. Akufa pona ni on a au sala kini 6 séances Banda kusala kayo parce qu'on a 6 séances, chaque séance faut que tu fasses basala ye banani examen bloqué bien baboy na la social donc bato soit keni papa alaza afuna donc on a ça c'est examen wana nazoyoka eloko moko te olobi makambo soki 4 donc na problème ami siko beke sani oui. La béquille, vous pouvez lui trouver les béquilles. Problème sur ces années. Dans l'hôpital. Oui, ça il faut d'abord vérifier pour me faire rapport, ça va? Oui, papa. Problème de réparation à moto, on a semble la baby. Le pena c'est ma case pour na kuzanga makofia kwa pena problème ya beki kaka sina ya gana kutana kikana assistance. Non, le problème c'est d'abord de connaître ce que nous avons bawane poser la paix mon temps on a déjà kama pièce en pied vous pouvez aider la personne d'être le problème ya beki kaka oui maman ngana buza problème na ta prothèse prothèse appareil sikoyo ukanya ndia kutamba jeje sikona kono tamba bakani ope ezama DCD ditala kaka ndenge za ce qu'on peut faire d'abord pour les moments ils a peut-être copier sur bakani parce que l'autre on ne sait pas répondre. Est-ce que yé bakani akotambola nango ezao wana ou bien ezao ya sama pe ya sama peke zate kama beki wana alo dipeli kama beki abozo dao hein na yili sio peli kama beki dala botale la papa wana kopese ala ozo ata ozo merci beaucoup
Oyo zai kutambula na mwenye. Uzwana ni ayo sana. Na oyo zana ngwade. Salari gani? Bazocha wakala. Oyo bako ça va? On a mis un bureau na cabine de croisement Kasavubu. Voilà. Est-ce que tu le vois? Oui. Seleki nyonso eloko yo osali nayebi nini napesa yo te nakosenga kaka na nzambe apesa bomoi molai na bakonzi na biso ya leta basoutenir nde yo nasombi velo te banda nakoma mokanda na affaire sociale lelo mbula mobimba yango oyo nazwaka velo te oyo nakota na association boye oyo nasala boye mais pa ya pape leser na mwa ngonga mokie oyo Nigeria alobaka nazwi velo tala esengo ya velo yango oyo nasalaka misala na ngai ya maboko babakayabu na ngai déplacement na ngai ekomaki pasi tala lelo pape leser nzambe apambola ye oyo akobimisa maseke na ye epai na yo nzambe na biso amona ye batika yo ovanda leta atala nde yo oponi moto te mobola moto ambongo nini nyonso tu na ndako na yo eloko yo osali mpo na ngai na 72 ans nakokisi ezali eloko monene na miso ya nzambe natambola banda 14 ti lelo nakokisi 72 ans mbali busongo napesi yo mbongo te eloko te na bolingo na yo oyo yozali nango na kati ya gouvernement na ndenge nzambe asala yo okanisi biso bebosono osali biso malamu il fallait ovanda kutu na affaire sociale avec les orphelins au mata au kita ezaka kaningo wana malembe idéologie eliezerisme pesa moninga sourire pesa sourire pesa moninga sourire asepela aumela na mokili pesa sourire pesa sourire bamokula pe sourire asepela aumela na mokili ntango etuluku ya badepute bazotondisa mabenga na bango na mbongo to mpe minzaka ya biso honorable Eliezer descend sauver descend ayeba nini ezotungisa ye basi le vrai défenseur de la population pesa sourire pesa moninga sourire asepela aumela na mokili pesa sourire pesa sourire bamokula pe sourire basepela baumela na mokili
likolo lopango honorable Eliezer Tambo, les jalons de la presse congolaise. Chiboko akijile benyu betu Andi sanga ja benyu maba. Ko be mona ite ko bantu fatom. Ko be manyano ko lo bienvenue chez nous. Nous sommes tous contents de votre arrivée et nous vous souhaitons la bienvenue chez nous. Nous vous souhaitons bonne arrivée dans notre centre. Dieu soit béni. Nasanke bekola tatu nsambi akulama na shimu mudwenza mudimu weba ikala mune moyo wati fa ikala no momanyine mana boy wa bana puti badekela nembaloji adime mandin ko ono je bon su ne bon su de muteka bida budoja bade mabe nembalonga shatulas babonye bade pomputu babonye bade kusensansa babonye kulo Mumbai munemo mwena bade mo pakaji bakola benze mejem tatu kadik ndindomba nenzambi anubudishira mafenda wanekala bantu bade bananga baheda banu bana balele nemanda ba kibaka basala ditu ngambo nzambi avudisha meji nelunga nyibu makavudisha ye Salmona wakalomba ni meji nelunga kwa sila ditunga detu budi mutudi sanka da buni hakuma ne bine nbele meji ebe nzambi avudisha tatu abeo jinkusa kijile honorable bwajikalanga na jeba mukachi mwetu njisembolize bana d'abord jisanka mwana mujibana bimba misambu me mu byonse biri mutwenzele tuba mwana makula tuba mwana mifuku bintu bya bonyi kadi santa kakatuma kuhanga lutatu to mvumuso kukulesha kulutatu lwanyi kadu ilwanyi to lwa bana batujibika tukolesha udi mwana mukwa musama mwa betu ba muhanjishe misangu isatu kabibi kumbana to musangu mwinayi mwana mwinayi mwabeu mbatulo mamanga vuba mutu mushale ni mkuta mwabikena ba muhandulul bo kuhinga je bintu bi normal lutatu twai tudi balomba toni jambulishi toni ku gouvernement balomba jambulishi toni ku affaires sociales twenji mikanda kala na tipe venir twenji mikanda kala lelewa wani nani mwetu mo kutombulisha bumunji mukumwana honorable ni uji mo kutwa imila to avec toi ni uji mo kutombulisha mbatulomba ne fiske $250 à l'hôpital kichi di mwana kwa ishi dimeno kumwene mwane utetu baheta $250 à l'hôpital mwane uri mo kuleta moyo zambi wanya kubenesha chivu preoccupation mukese umwa kujinga lutatu kunalo musantra kujingira kabidi jakalenga na mumatu kwe bajalwa ni mumatu kwe bamoyi kufija mukulu akulamba o chapele Tuve kwanza dia mudilenga entourage mumane ba conseil ba de ba nous conseiller ouais monde ba mu de combiner ne pala la voyez il a va partir ça et ba monde ba ma ba ka be ni kumbana ikala ne moya mo adinanga ta bon ali ba kuvuila belenga ni ba ba ke de la ta mo belenga mana yo tatu tukubala bwa kushila bana abundambu na tumvu lutatu luno dinalo bwa mwana eu alors je sais même andi musungula wa kuchisansa c'est musungula wa munyamto yo ta chukuchisansa ntukala neba ani mudimu bwangana yo musungula wa kuchisansa ngumba munemu bwa kutanyila bana betu bakwabo bana betu babalema ipa kumwambila ba collaborateur ba munemu ni
tuenza tukafika kwa Fedina tunamwona ni bana bina bana tunapo alors 250 no ambi nyenye kama mtu hate tukulaya tutaibika shibani Mungu bimpa. Twasekijila honorable twasekijila njima mwane wa hanji bobolu bweba Zambia ko yumobisa tobi ko baru bokole jibita jeba ye mugwala dagwenza shonyu wabulena na kukwambele na shabudiro ujumatelisi alors mwabe kudinambo wa matala wa bukula pi kudinambo wa bilamba ya bana nanu shala kukangula bwani bana baji wa kumula na situ bilamba bai tosigidira ibana bai bakondo ko umfa bi jika jinu jaji wa kwamba kwa honorable mfima kota ni nge wa Zambia amsamba ko kubwani kala latu manano kala latu ambulisha ko ku isama njani ndifuma tukulwa mwela pinjeo jisama jungwa atakulwa mwela pinjeo mwe kufuma ubo kufila kwenani ko walowi ko di bampangile ko wafa pinjeo jumita buje bwani avec mo kota honorable mfila nyumva bimpa mamle ko kwambo ani kala latu litangila ko kala latu ambulisha ko Chilo jebangani Jani Fanny Bafu. Fanny Bafu kani bijumu bingo muntu. Njini 13 ans. Ujumulo mwabe bukola kaya. Njumulo ni bijumu bisatu. Honorable nyamu nutumilele bukula ni makayaba ni bilana ujumambile chi. Nyumwela twasa kujula bonyi. Nyumulo mbele Zambia muvujishila bya bonyi abikase bijumu tutumile. Mwana ujibu bahandewo mwana ututuba musangana kuchibi jitu kujikwawo mulala uvuni bijimu bisambo tetukuye kwenzeshe mikanda ku social bwana tubasangana mwana mulama mubunyi bwa matuku hatweshe butufu twende tuke banu fami wende twende tuke ba fami wende katwa kamuheta to tetukulama pinjeu tetukumumbusha parce que tuni centre biji kumutuma kulwa mwele après ba chinois borki kudibana bakobo basoma hanyuma hamatuku twalukumvoni mwana ujusamba hatu tumubiki jishibo kumutuma ku hospital bajiba kwate no jinchi faida malaka amatubuka parce que jifu jende jifujense bujuli kimushindu twafiki bo kumuhanjisha kumanye ni yehori mo kutwambulisha bwana musangwa kumpala ubihita bimpa meto muhanji bivana bihita bimpa me mwana watu trayira bo kuno imai amutubu jumbo tutala kikumuhinga cha budeje mfwa bwana ba muhanda hadiba muhinga cha deje mfwa ba mulo hojijila hambelo kutwambila buni ndai nwenze fo bwana mwana waje bimpa anwa bimpa après 2 mois no alukire nende tumuhinga cha mundo normal mais luta tulwa chikondo ni bunyi bwa makotatu batule mu operation ibiji bituta chishe bikol twahichishi toni ku 6 mois ni hamutu 5 mois ni hamutu hatu tulikuwa alukile ku hospital ba muhandu lujikabichi kajiluta tulwa makuta kilo alukwenza bwana mwana ashare chijiyechi nanku tukavuka bijana mukachi mo kwenda kulomba makuta tulibalubenze mikanda batumina chef wetu wa division chef Mbolela bwana twambuluishe chef Mbolela mutulai uvuka bijana mutu promettre kadibu mutu wa mwenye tambo wa kumikuna ntambo yonse tu yakungu lakaje ko tuntambo mukwabo Eliezer mutu wa mumwenye twamine to musure ka tambo wa kumikuna mukungu la bantu bose bomona 250 ulohoka bukula bumwene kama kayebwa bukula mifuku ni nyinga makayebo howo pinje tukamba chinganyi ntambo kumiko na wondo hini mwana nitwamba chikwa buchinganyi Les pantalons français, c'est quoi? Les pantalons français, c'est quoi? Les pantalons français, c'est quoi? Oh, voilà.
On va trouver les Allez, qui connaît la Jeep en français, c'est quoi? Ok, la Jeep en Chiluba, c'est quoi? Jeep en Moutiluba en Chiluba. Non. C'est mon français. Jeep en Moutiluba. Hein? Chivunga. Très bien. Maintenant, c'est bon. Big et Moutiluba en Chiluba. Big. Big Moutiluba pinde unchini. Muti. Oh. Stylo. Stylo crayon. Crayon. Allez, on mange les biscuits avec les enfants. Celui qui va réussir va manger les biscuits. Celui qui ne réussit pas ne mange pas. Les crayons, tu vois c'est quoi? Allez. Dans le souci de venir en aide à la population vulnérable, l'honorable Eliezer Tambo est chargé de l'assurer. Honorable, un peu de témoignage. Ouais. Cette fille, moi, je l'ai pris ici à 9 ans. Il est aussi songué. Ok. Je l'ai pris à 9 ans. On l'a jeté? Oui, elle-même peut parler. Ok. On l'avait jeté où? On m'avait jeté à Bakwadia. À Bakwadia. Par qui? Maintenant, tu connais tes parents? Elle ne connaît ni son père ni sa mère. Ni son père, même sa famille élargie même pour gagner. Oh, mais aujourd'hui elle est graduée. Oui, mais je voulais un peu continuer. Parce que je voulais rester à Scar. Ah, il faut que tu continues. Oui, mais maman n'a plus encore de moyens pour continuer. On va discuter, on a laissé les numéros. On va nous contacter, ça va? Ok. Mais na kati wana bamusu bamoni neti tozo exagérer, neti tozo sala ninte ezaka côté ya ke congolais okoti kola kisaba tuke ozaka muto mutema mala. Pendant 7 ans yo fêté na bana na yo. Vous fêtez bien. Table garnie. Bana na yo bazana atana posa kolia te parce que bamona monaka yango. Bazo sakana nango. Mais zana bao bazo liate. Pour preuve, bande konangai, Tchalamwana, oyo tokoti ko estimer que azana vi moko ya bien. Bota la vidéo oyo, ndenge nini azali kolengela biloko akolia. Suivez-moi ça. Mama Olive
wetu Mungu zambi wa na nana tunasoma kasa kialoso mama nangai mama lamu mama oditi nangai mama nangai zambi nangai bado mafuta mamo kusumba kazi mama ina sawa babani baba kama ulivyo wetu kama ni kufa mtu wako kwingine tole bisaki baba kama ulivyo wetu merci mwana wa merci mama na mama wetu zale sili oh mama wewe sina zale sili papa mlo mama kela papa Digamos bien. Parle un Baba ni baba. Merci maman. Zambi a coupé des chairs. Kiodi ni makayabu. Kiodi ni makayabu. Baba ni baba. Balo se mo to yibi ngai. Balo wajika. Balo yiba ngai. Bala se ba yiba ngama makayabu. Namona mo to yiba ngai. Merci mama wani. Zambi a coupé des chairs. Zambi a coupé mona ja chibuka. Comment? Zambi ngai. Na dike. Hein? Soki natangi na telemaki nazotanga saka loso wana eza soki 5 sako ya semule eza soki 8 natali carton ya soso natali je vois une grande dame comme Tchalamwana azalo la ville boma ndenge azotambola wana mwa bana wanyi mwa pona biloko akolia muto bozo mona ki akoti kozanga le minimum te. Au départ, il y a Moussala na ya musique. Na kombo asala. Pona wo wana vous voyez à quel niveau mutoazo lenga. Alors binzala ya jiki. Donc nzale sili. C'est kazala ki nanzala. À combien plus forte raison ba orphelin oyo? À combien plus forte raison ba personne avec handicap oyo? Na bandeko mususu. Ba vieillard, bandeko mususu bazanga. Lelo na decidaki ke nalia na bango nyonso. Nalia na bana oyo to supportaka. D'abord, avant que to kende na ba orphelinat, je crois les jours qui suivent. Parce que ma koke permetta ki na noté po tozaki kozela yo bakisa ya yo muke. Tosunga tokende ko ata na retard tokende ko pesa bana wanele kwa kulia na tieli bino video wana ya Tchalamwana pour que bo comprendre degré ya nzala degré ya pasi soki batu o bazana vie équilibrée ozo mona ke bazana vie ya bien atanda kuna etango bazokota bozo mona ndako azolela donc azalaki lokola mutu avandaki azange eloko akolia azolenga ndengwa. Et nous, na Noël, on a servi plus de 250 sacs à l'os. Plus de 200 cartons à soso. Sans compter ba semoule na ba mafuta. Et chaque fois que tu sala kayango, ce n'est pas que au sali au suki wana te il faut zongi sabatu wana bazongi na banda kuna bango. Nous le faisons toujours parce que c'est le cœur qui donne. Moi, je me suis toujours dit, les jours que l'Éternel me rappellera vers lui, je lui dirai merci. Là, c'est ma conscience. Nakolobanaye, merci parce que j'aurais accompli à Tamouké. Il y a ma mission nanga sur la terre. J'estime que vie et interaction. Suivez-moi cet enfant-là qui est aveugle, qui vous chante. Je m'appelle Alpha Parker Saïd.
J'ai préparé pour vous une chanson intitulée Avec les sans Dieu. On peut commencer? Oui. Je n'ai jamais vu mon père, je n'ai jamais vu ma maman, je n'ai jamais vu personne, je suis un aveugle. Aveugle, je suis un aveugle. Ne me parle pas des couleurs, je n'ai jamais vu une couleur. Ne parle pas du soleil, je ne connais pas la lumière. Ne parle pas des tailles, je ne connais pas la mesure. Mais parle-moi du noir, je te dirai ce que c'est. Je suis un aveugle. Je vis dans un monde sans couleur. Non, je suis un aveugle, aveugle, aveugle. Yeah. Un défaut des créatures, c'est comme ça qu'on me surnomme. Échec de la nature, pourtant je suis un homme. Tout le monde sait qui est dans les quartiers, c'est moi les vulnérables. Malgré tous mes diplômes, je ne serai pas honorable. Aucune maman ne voudra avoir un enfant sans vue. Aucune femme ne voudrait un homme aveugle dans sa vie. Je peux être un mauvais sort pour mon père ou ma daronne. Ou soit une punition de Dieu à l'aide de mes daronnes. Je suis comme un désordre dans l'ordre familial. Autrement dit, la honte de ceux qui sont familiers. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je ne suis pas d'accord. Faut me mettre dans les cartes, ainsi j'embrouille les décors. Ne parle pas des couleurs, je n'ai jamais vu une couleur. Ne parle pas du soleil, je ne connais pas la lumière. Ne parle pas des tailles, je ne connais pas la mesure. Mais parle-moi du noir, je te dirai ce que c'est. Je suis un aveugle. Je vis dans un monde sans couleur. Non, je suis un aveugle. Aveugle, aveugle. Ok. Aujourd'hui, je réalise que je ne suis pas inutile. Désormais, ma famille et mes potes ont fait la team. Sur vous, je peux compter pendant mes moments de détresse. On restera toujours soudés comme des cheveux contre rêve. Oui, je vous promets que je ne serai jamais triste. Je compte énormément sur vous, mes frères en Jésus-Christ. Merci à mon père et ma mère pour l'affection. Pour vous, je suis un fils, pas un sujet de déception. Merci à mes potes et mes profs, je vous jure. Sincèrement que je meurs d'envie de vous voir un jour. Merci à ma canne blanche, compagnon fidèle. Toujours au pays santé, qu'est-ce que je passais d'elle, moi. Merci à mes frères, merci à mes cousins. Chez vous, je peux dormir un peu comme je dors sur mes coussins. Aux gens de bonne foi qui me ramassent quand je tombe à route, qui m'ont épargné des divers obstacles en cours de route. Hein. Merci à vous tous qui respectez les aveugles. Malgré qu'on n'a pas Dieu à nous, qu'on a la vie de l'aide. À mon DJ tout cas, estimé la Dr. Easy. J'ai plein de choses à dire, mais je préfère... Oh ouais, il est aveugle. Aïba kama kamba ba couleur te. Atikala komona papa na ina maman na été. Yemoko babenga keli babé à famille. Voilà pourquoi je m'intéresse à la personne avec handicap. Il y a les gens qui disent ndeko eleze yo zela yo na 2023 ba handicapé ba voter yo bande konangai. Mon frère. Mais cet homme n'a pas la capacité d'aider tout le monde. Mais je pense que nous vous aidons à travers Bandeko. Nalanda Jean-Marc Kabound, à saliba pourcentage, n'engeni na pesaka parti, n'engeni na pesaka peuple, n'engeni ni Yaya Zouak. Mais nous allons au-delà. Je le dis toujours. J'ai discuté ce matin avec l'honorable Kalonji, mon collègue. Yabi collègue. Menga nazo mona lokola yangai nyoso ngo na Zouaka 90% et zonga kaka na population. 90%, je le dis. Je suis arrivé dans l'Omami. Tokosale la bino synthèse de ce que nous avons été. Et c'est le moment de l'évaluation. Nakobeta masolo ya Kasai awa. Chef de l'État lobi a commis nakozongela makambo moko boye. Peniel nakozongela est dans cette émission. Nakozongela makambo a Peniel. Oui, nakozonga. Oui, nakozonga. Nakomi na Kabinda, je ne suis pas élu de là. Mais tant qu'on a kota na radio na biso, c'est le plein là.
Ils attendaient m'accueillir. Je pouvais bien le faire. Mais il faut passer Bayamba Kinga Kobana, ceux qui n'ont combien de kilomètres Tobani Kotambo. Cette fois-ci, j'ai dit, non, c'est le chef de l'État qui vient. Tobongi Sabayamba. Mais quand je suis resté dans Kabinda, pendant mon séjour, le chef de l'État est arrivé, et à Sololina Batouazongi, le lendemain, il fallait que je prenne ma route pour retourner. Tokotika na mutu kaboy mbula e bandi à makasi. Mbula e bandi à makasi. Parce que avant que namata na mutu ka, je disais à ceux qui sont là, nalobi, je ressens, nazo kakaneti, ezana mutu moko batumisatu. Je parlais de 3 personnes. Bakangami na hôpital bazanyi mbongo. Moi babi mata okende ko fete zate. J'ai besoin d'y aller. Natinda ki même batunanga bake bazu bakom. Mais compte tenu à programme moyen zala quitter. Na koti na mutu kapuke na zonga. Mbula ebeti oyo tokoki kobimate. Tozongi. Tangu tozongi na ndako, j'ai commencé à réfléchir. Voilà comment nous nous réfléchissons. Pourquoi la pluie maintenant na degré haut? C'est que quelque part là, les années là qu'on a okati kokokisa, on a la salité. Je me suis rappelé qu'il fallait que j'aille à l'hôpital. Tokamati nzela. Sous la pluie, Baboutou, Tokeko Luka, administrateur général et à l'hôpital. Et à l'hôpital général et à Kabinda. Pour na batubaye. Tokeko Luka ye panaye, to zuye, to kotinaye na hôpital. To bandi cautionné na ba pavillon, cautionné. Au lieu de 3 que je pensais, nous sommes allés au-delà presque 30 personnes. Basi bakangama comme on a jeune fille wan ce que nazo tuna bango bazaka na 17 ans 16 ans 17 ans 16 ans 10 bana wana bozomo na tuni même mama ya bana mama ya mwana moko alobi oui ce qui muto alingi mo mobali na ye et tangu bazobota mibali yango bazaba responsabilité bazomona na te ces femmes là batu wana bakangama wana na hôpital ezala ba papa o bozomona ezala ba maman. Je me suis dit je dois accomplir quelque chose. Comme ça, je vais bien rentrer. Tobimisi Bank. On a payé pour eux. Nous avons accompli. Au Bible Zolobake. Nazaraka Kobela Oyakota Langate. Soti Congo Oyo Bande Konangai. Tozali ko réfléchir comme ça sans tenir compte ya tribu ekolo na ngai o te congolais nyonso ya ngai na yokati mutu moko azolo bande kwa este bazaba bande ko na biso par alliance. Non, ce sont mes frères à moi. Mon Dieu mon mususu Organizações Congo Mama Kayakeza Mwamba Fuzame ya Umlenda Msiku Chef Fuji
namuona ngamembe namuona ngamembe mweya ya shavise namuona ngamembe ya he Kamba Francisco Benge, François. namuona ngamembe namuona ngamembe mwe mwatasha devie namuona ngamembe ya he François Chamatete, Jean-Michel Hanga, Michel Matondo. Shimbe waibega wangu mwana kuluka makuneza waibega wangu mwana kuluka makuneza mama lele shimbe waye wakunsangu mwana sewe Kamba Paul Kodino. shimbe waibega. Et voilà. Voilà. Bonne année à vous. Il faut to sungana. Yango bomoni nzamba yeko sunga watu moko na nzela, les malheurs des uns, c'est le bonheur des autres. Camion moko sala tala pan ekwei. Remorque moko ekwei sala accident na nzela matadi. Dans moins de 20 minutes, ba carton yo swekende. Le peuple s'est servi. Ou bien c'est le Seigneur qui s'est servi. Siko, tangu na mona ki bazo piye ndenge ozo mona wana bazo zwa biloko. Na mitu ni nzamba se servir. To diable nde mtu akoti. Admettons que mokolo Thompson, mokolo remorque wana. Abenga kanga kande kwele zero. To sunga pe batu. Atana 20 cartons ya pamba o. Na lobby on a acheté plus de 200 cartons ya poulet. J'ai un ami libanais, tant on a quelque commandé. Azotunanga, lobby tozana 2023 te. Pour lui, il fallait que j'aille là-bas, na sombi je crois 20 cartons, ainsi de suite. Na lobby, nous devons faire du bien à tout moment et non pour la élection. Yango pe nazolo baka na bino, ndeko na ngai, sungaka bandeko na yo. J'aimais quand on fait marcher, circuler cette photo-là. Cette photo, il y a Moutoua Memi, il y a la photo de ces jeunes garçons, au Azana, Mouana na Mkongo Balobi. Il n'est pas lourd, c'est mon frère. Au Japon, pendant la guerre, ces garçons portaient son frère mort au dos pour l'enterrer. Du coup, un policier lui demande de jeter le bébé mort qui était au dos pour qu'il ne se fatigue pas. Et le petit garçon lui dit, il n'est pas lourd, c'est mon frère. Le policier a compris et a fondu à larmes. Depuis lors, cette image est devenue symbolique d'unité au Japon. Pour cette nouvelle année, soutenons-nous mutuellement et supportons-nous mutuellement en disant, il n'est pas lourd, c'est mon frère. Voilà. Nomoni bato bazo partager yango nazo mitune est-ce que bato yango bazo comprendre. Aza kilote po azande konangai. Mutu wana expliqué à lobby ezaki na photo wana bozo mona jeune garçon wana na ngonga bitumba ndeko na ye akufi leki na ye akufi azwa kanje na mkongo policier à lobby tika ye asha akufi sinon kolemba lobby te aza kilote po azande konangai etika la symbolique bandicapé baza kilote parce que baza bande konangai ba orphelin baza kilote parce que baza bande konangai ndenge boza wana boza kilote parce que boza bande konanga. Nous devons nous supporter. Je me demande si les gens qui partagent ça comprennent na vie na bango parce qu'il faut vivre ça. Il faut vivre ça. Mbula yango esili to sala kabilante. Il faut vivre ça. Makambu ya mabe ya buzoba biso bato liboso. Je vais entrer directement na makambu ya Peniel Kalambay. Avant-hier, na expliqué Kibino ma conception, mon analyse sur la vidéo. Après, na moni batu batinde linga biloko tala ye moko alobi ke ezaye bon eza mobali oyo te eza mobali na ya zalaki na ye liboso camarade na ye soki nani nde mutu azwi yango ayokelezu ainsi de suite. Admettons.
bamusu babenginga balobi ndeko Eliezer tika na yo mwana wana alela babuzz ndenge ozomona wana ekoki kozala ye moko nde moto abwaki yango mpona kosala buzz parce que alingaka kokoma vedette na makambo ya ndenge wana. J'ai bien compris. Mais je parle. Nazoyebisa bino et puis nakolobela pe ye Peniel. Ngai tambwe naza parent. Nabota bana basi na mibali. En dehors de ça, ngai tambwe naza mwana ya baboti. Babota biso na bana basi na biso bana mibali. Ngai tambwe naza bokilo. Eza na bao babala na famille na ngai pe na bala biso pe to bala na ba famille ya bato. Ngai tambwe naza na baninga ya basi na mibali. Oh, mona biso na bango. Maintenant, je réfléchis. Soki tozwi vidéo, ya Peniel. Banani bakoki kovanda ta couple ya mwasi na mobali. Bokoki kovanda pendant 20 minutes bozo talaka vidéo wana. Ata bino mibali. La deuxième question. Nani mobali akoti kolinga mwasi na ye avant de la kotalaka vidéo wana plusieurs fois soki ekobimisa problème te na kati ya libala na bao. Parce qu'il y aura une question. Qu'est-ce que tu recherches là-bas? Voilà ce que je vous pose comme question. Qu'est-ce que vous recherchez là-bas? Nani mwasi place au vandi. Oji kolinga que mobali na yo avant de la kotalaka vidéo ya Peniel Kalamba ya Mutakala. Ce qui ont supporté te. À combien plus forte raison ba parents ya mwana wana? Je me mets d'abord à la place des parents. Naoyi que papa nae c'est un pasteur, bato bakendaka bake basambeli une église na bango ainsi de suite. Ce qui ont tali en me mettant à la place de ses parents, je me dis papa ya mwana wana na mama nae. Sikoyo bakotala bato boy. Église ango bako kende. Donc c'est un enfant qui peut cracher sur la vie les efforts ya baboti na ye comme ça à broyer yang. Ce que Zaye mon comme toi publié. Vous ne savez pas combien ça dérange un parent. Vous ne savez pas combien. Le parent qui a fait des sacrifices a bundi a gardé personnalité na ye. Maman na yo, papa na yo ba garder personnalité na bango. Yo mwana oya obruye bande ko basala ka succès na malam. Il y a les grandes dames dans ce monde. On vient de nommer une. Na DGDA. La première femme DG na DGDA. Blondine Kawanda Azawan. Tozana ba Christelle Vwanga Mukongo. Elle est là. Députée. Donc, quand vous comptez les députés, vous regardez cette dame-là, elle est là. Christelle, je n'ai cessé de témoigner pour elle. Ana Kinshasa, presque toutes les filles, babeuse kaka yandengwana, bakosala, asali beuse, na makambo ya musique, akomi kolata, lokola ba danseuse, azo sala ka bémission, asali boy. Cette femme-là est sortie du lot. Aboui ko kende kuna, bandi ko kende débat na bana mibali. Et aujourd'hui, combien de députés basent en entrée diplomatique comme Christelle? Qu'elle organise une petite manifestation au Kouta ambassadeur Nayabo, Batondiwan. Et boti na yo bakokaki kozala honoré na ndengwan. Aujourd'hui, la famille de Christelle, son père est connu? Non. Sa mère est connue? Non. Bango nyonso baza en vie na Kisasa. Grâce ya mwana na bango lelo baboti na ye bakotelema. Je suis la maman de Christelle, muto a respecté. Je suis le papa de Christelle, muto a respecté. Mais yo kovanda musala na yo même bamsusu bayembaka. Cindy chante chez Kofi. Les parents de Cindy peuvent se présenter balobi ngainde papa ya Cindy.
mon honneur eza art mutu aponi mais yo kosala buzoba ya kobroyer tous les efforts okobomisa papa na yo na mama na yo na tension soki eza ye moko mutu abwaki yango namonaki mosusu bakomi kose soutenir mutuellement bana baboya conseil parce que nzoto na yo ntango ozobimisa yango eza na ndeko na yo ya mobali ya komona devant baninga na ye akoloba nini nzoto na yo eza na bamembre ya famille mobimba bandeko na ngai ça m'a fait mal même maloba ya que ye moko alobi eza ya ngai moninga na ngai nde nalakisaka donc oza capable ya que ce qui est très mauvais dans ces pays. Bon, en fait, je vis même un commandant na Beni. Moi, je ne savais pas que degré à insécurité à Beni vie ezalaka ndenge kofi aloba parce que commandant wana zoloba ke côté ya rond-point ya mwisi kuna bino musala na bino kokenda kolandaka basi bandumba kwanga ya échantillon baliaka te et vous amenez ce monde n'habiter. Maintenant, vous avez ça, quand même tel que j'ai fait. Aujourd'hui, Peniel, ce qui a bota, azana bana bakokola et que la vidéo là reste. Maman Bango, elle est en train de maudire en même temps ses enfants, mon Dieu. Et bana na bakolobani. Un jour, moi na même ceux qui a moi na occupé ma fonction, moi na tangi bien occupé ma fonction. Un jour, babandi ko panza siko vidéo ya maman na ye. Qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous gagnez? Combien vous allez gagner dans ça? Que ce soit que c'est Peniel qui a publié, elle-même, que ce soit que ses camarades naïe, bande konangai, je me mets à la place des parents. Je réfléchis. Dans le lobby, même quand je vois Batukokoma, bon, Mike Kalamba avait prédit que vous allez me donner raison. Moi, si au bala, au mon anzoto na libana nengwana o lala ozwa pongi en tout cas ozana matière mususu mieux vaut encore babala et pas mobali mususu à garder personnalité na yebozo batela bana parce que le point de rencontre yango wana soti Mike Kalambai a sepeli parce que c'est arrivé. Batuazo mona kiazaki na raison to senje pardon. Ils ont raison mon côté, ils ont pardon mon côté. Balingana kanenge balingana ka. Basi ba boti, ba kabwani et simba kinangote simbite. Mais quand même, je ne pense pas que l'un peut souhaiter le malheur de l'autre. Je ne pense pas. À ce niveau. Tout le monde a kabasi awa. Akoti awa lelo. Lobi babali ekuna. Lobi babali kuna. Quand même, azakuna zo bala na ye, que ko exposer nzoto. Gana habité. Ça me dérange. Peut-être qu'il villageois mutuzo salam. Dans tous les sens, bande konanga ya basi, même ya mibali misusu. Tangu bozo sala buzoba na bino wana, bomitunaka, où est la part de ma famille? Où est la part de ma famille? Nathalie Makom avait un succès terrible dans ces pays. Babandi ko yembe lanzambe alongwe akoti na musique mususu ya mokili akei et ba plante ceux qui ba plante biloko ngo bulata kana nini ngana ibaka komona ngo bien te. Bulata kana mituwana. Bo pesa ngo makomati. Ye mtu atangisa bino. Et aujourd'hui na mituna ka koma bote ya makate. Bote na Mama Igo, Koko ya Dari na France, Mama Igo. Bolanda kabiso mingi. Mbote bisika bozwani, pesa Dari le mbote Koko na yo. Ki villageois, ezo salanga défaut. Place besoin mon a succès, ngana lobana batu, j'ai trouvé ngai tambo dans les médias avant que na kota na presse.
Tout le monde est un chroniqueur et musique. Je peux me taper la poitrine aujourd'hui que Ngamutu a supprimé les lobes comme chroniqueur politique. Grâce à M. Tam. On peut faire le succès sans se déshabiller. Au cas ça le succès sans que l'on la bilamba. Au cas ça le succès dans ce qui est sérieux que na buzoba. Les autres qui s'émission parce que il y a les tchelanga kasala. Tchelanga kasala. Nyanamba tendele bweni lelo mbalo mujubule jisaka jela mponda mwamba mulonda wa mukaje ngumukulo akujanjila kwele chondo ntomba lokalaje hajembela muchina bwa kuvunduka boy kana wanyi mwena ntumba mwamba mulonda wa mukaje ngumukulo wa chingulungulu ntomba lokalaje hajembela muchina bwa kuvunduka boy lombala kalonja ngando lelo nojibala kumona mujisa bujubule jisaka jela mponda mulumyano wa muchikana na mwabwalu chibango Gale balumya na ba kwa muluma mwana lumu munje no bikila mukimom mwamba mulonda wa mugaje ngomba lo abitoka toka byaka nyonyo akanda nje bale lelo mujitunga jaba Felixa mufi kwa fitutu chibombwa kubombwele kujala lomba la kalonja ngandu jintondondo wa monda mpongi mishoni wani mwene lubombo mulumyano kwa muluma mwene lumu munje ngubikila mukimom mwene kapyengwa mujibobu mwandu bwa kazaji mukulu achingulungulu gale Balumyana mbala kumona babu abantu mbakabula mpuka kana mwena kafingwa mujubobu mwandu bwa kazaje mukulu wa chingurungulu ntombo lokalaje haje mbele muchena mwa kuvunduka bwaya mwena lunza mwena chitenga mwena mukaka mwena ngandu mufanda nkongolo wa bambayi mulumbe lubilanjo wa kwa mukalenga chamwa munje ngubikila mukimomo bukalenga bujile bansonga lumakabusami nyumoyi lelo nojibala bwa mukansonga lumakabusami nyumoyi lelo nojibala bwa mukanga abana wabayilunga tatu mufika kajimbwaji bwaji mukunza kajimangene na muchina bwa mukana kununka lelo nojibala mwayilunga jitambuka lota walumana bilolumpola mawaje ngandambiyo gale yo balumyana batwendela bweni lelo bala kumona mwamulumambu jimujisangu mwakuyamba mukaji mutonda mulumyana fika no kukuna muchibanda banda gale chingetu chigena jinongu pangachi nojibamba nikanusambu kimusoko mukwabu nutela no mukafinga ntumbu afuila mvita chibwigila mukaji wabalumba hita ndam gale yo mulumyana mulukutumana lelo mwamulumambu jimujisangu hatujitusabuka abatu yaye batangila mwakatombwa lubeta mwena selu mwena ngandu muyombo wa mukalamba ngojwa malumba kabuye muchabi jwa bikolo bajanshe baba mulembele bibalu numfile kulusa balumyana nojibala kutumana lelo mujibule jisakajela mponda bwalu ngani kubikila ngomlo mwanya mbomawe mamganda kwaluwele kumwenga Wala mukajini ngenda ngusasa kubantu babo wala neba munzi babo kalenga inabanza kwalukengelo wa mushinga ngai kwenu kwa mola munzi bosangana nyembo nya kumai mema kusangana nyembo mpatoka hambe mema kusangana nyembo nya kongo jimema kusangana nyembo mwantambo akubwile kubeka mwakuita bachondo ngita bani mukanda kwaluwele kumwenga mama kwa mulumba nyembo mulumba kwabajila munyuma basha bechilongo salo mulima mukashira mwabagai salo mulima mukashira mukatende mukabakamwa karikela mulima mpata kwani mukwa mwena kambira mwena ndaya uri mwena ntitani ani mwena yilunga kukarechira waibe mwena mwenze anchile waiba kangulungo nyamango wakumambo mabwenga kubenga mwakuita bachondo inabanza kena kumbele kuchilonda wani mwabana watara chako mwamulimba tuyaya kwenu kunzi bohobu kalenga we kala mwabaka na tukara kwenda mwabarenda tukama ya kujenza ma wabere kumono obo bara moshu mushingilanya kwa kalombo mine ya magasa mwana mulelelelo yina banza kashenye wamba munyanga wamba kwena changula hashi babunda tamba babundanga sham mwana mu kwa mulumba kena kubonda mwababwala wanyamba tuyaya wena nganda mwena melele we mukala kwa kubenza yaje kuli mutoyi ya kunganda mwele melele chinguri mbafikisha bena munda ba kubenga kwenu kumbako kuna kumpenga yina baza kwa lukengelo wa mushinga mawa tatu wa bulanda mwene ngutanda kene kimomo ngala kwa kwetu kutila ka ngata bitu mutomo kwa mutomo jabo kalenga nuri bana bawora kalanga nimbiyo wa kalanga uri mwana musomwa ka mbanga muri wa chondo
ngai kwa mwana mjana kwa munda chilumba kono kwa mitondo nimba yakahamba kwa chinganga nimba yomwansumbi kwa nyamanga kamona nyakwa mungande ma mwana wa munganda kabunda benyi sumba chama bamba ma waka muno chabenda mabanza enda wata kwamba kajira wen enda kubenga mwa wita ba kumwa murimba wabaka batajantala kubenga mwa wita ba kumwa murimba moni ngutanda kele mwa mutombo mukwa mutombo jabukalenga nyamanga wabaka zari wange zingwa cha kwa marimba yina banza kwa tatu wa bulanda ma kwa tatu wa mushinga tuyaya kwano twanyika enda mazego mwana wako bilanjilo achilemba nelo akalelo stoppe nako yako boma mutwa likolo akasalo allez bonne année 2022 lelo na boyi to solo la politique lobi to kozongi la politique lobi boyebi na koramase biloko ebele na kolobela makambo ya Félix Antoine Tshisekedi na kananga ndenge tozoloba boya kikatende na kolobela makambo ya le prof Luman qui s'est adressé à ma disciple naye na kolobela makambo ya Sasim o na loba lelo na boy koloba nanga politique na boy koloba nanga politique na ko ajouter deuxième dimension à ce jour ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Kabinda na Lomami. Ce qui s'est passé quelque part lobby dans l'émission de demain. De Konangai. Bonne année 2022. Na boy kotanga tanga bino parce que ceux qui na bandi kotanga bandeko oyo ya ngai nakoya kosuka na nzela bamusu ba okanisa ke lelo qu'est-ce que j'ai décidé tolia kaka na bana na ngai oyo ndenge tolia ka bango chaque fin de l'année je me sens à l'aise quand je fais ça. Merci tozeli ayo assistance parce que na tokiti na ba orphelinat te tozaka na itaga 120 merci na ba tout on va saluer quelque chose de bien. Plus de 143, 998, 311, 332. Nzamba bateli biso. Bongo topesi ni. Nyonso tokozwa. Ba okonda biso na ngote. Tokozongi sepa mukolo nango. Un jour. Tsamana. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues des grands qui quittez les groupes armés, je vais le dire.